Bonne année 2023, topesi bino mbote boza ebeli bozolanda biso na magazine chrétienne à Lingala. Tozofongola na manaka oyo. Traversée 2023 na mangembo bandalungwa, ambiance ezalaki ndenge nini, bolanda nini oyo elekaki kuna. Ambiance na Mangembo Bandalungwa le 31 décembre na butu ya Bokatisi topé réveillon 2023 ezalaki somo na kati ya makinu na libanda pe lokola mabina prière ya traversée ezalaki makasi elongo na pasteur Muchaila Fwamba Bolanda. Ndeko na ngai mutola la kanababar topi na ndako le 31 décembre na ebisio orataka po butu ya Bokati simbula ezalaki kitoko pe elengi na Mangembo Bandal elongo na Yesu Masia. Un mois de jeûne et prière na Mangembo Bandalungwa saison de prémices semaine ya yambo oyo tozana pasteur Matuluyeye bolanda ndinga lobi. Premier-né m'appartient. Ça, c'est notre Père qui le dit. Tout premier-né m'appartient. Donc, le mois de janvier étant le premier-né de tous les mois. C'est pour Dieu donc. C'est pour Dieu. Message Zaboué. D'abord, le thème principal, c'est en parlons-nous de l'an 2023. Ezali thème de la conquête. Na talisi yango na Josué, oeza premier territoire conquis. Enzamba lobi biloko tout oeza na kati basimba ngote. Eza prémisse. Et Dieu sait pourquoi il a dit ça. Parce que, dans Matthieu, dans Exode 34, 19, il a dit tout premier-né m'appartient. Donc le mois de janvier est le premier-né. Et quand tu sais donner ça à Dieu, tu l'honores. Parce qu'il a dit tout premier-né m'appartient. Alors, Esaïe y est. Et quand tu fais ça, ils ont la première salaire. Normalement, on va pas se rendre ensemble. Alors, quand tu sais faire ça, honorer Dieu, tu assures toute ton année. Et on monte dans Romains 11, 16, version parole vivante. Ce qui est téniali pour Pessin Zambe. Et l'un qu'on a baqué au Pessin Nyonso. Donc, ce que Pessin Sanzo est à janvier dans Zambe. Et l'un qu'on a baqué au Pessin Zambe à Nemobimba. Ce qui est honoré Nzambe dans mois en janvier. C'est que Nzambe a honoré yo ane mobimba. La Bible dit n'appelle pas conjuration, c'est que tout le monde appelle conjuration. Réveillon 2023 na église la résurrection ma bonde lipi mabina ezalaki kuna bolanda. Ezalaki ya koinda makasi na église la résurrection le 31 décembre na butu ya Bokatisi topé réveillon 2023 pasteur Dominique Ngoi azalaki wana na bandeko nyonso na programme bana ekodim ba fongolaki masolo na sima na bango ba rappeur bazui esika kasi esilaki bongote louange pe adoration ya kafu kafu elekaki wana kasi pona Bokatisi dadi Dominique yemoko amemaki bana na Nzambe na mabondeli bolanda. Oh, peu importe ce qui pourra s'élever cette année, je vais t'amener à comprendre que tu ne vas plus regarder les choses comme tu les vois. Tu regarderas les choses différemment. Tu comprendras que la force est ailleurs. Alors que l'armée est en train de voir un géant bien entraîné. Bien entraîné. Personne n'est capable de relever les défis. Mais Dieu amène un jeune homme. Alors que tu ne sais pas toutes ces années comment la solution va venir.
Je vais te dire, nalingi nayebisa yo il y a un jeune homme. eza na elenge mobali moko J'ai dit, il y a un jeune homme. ezali na elenge mobali moko kasi na butu yango bana na nzambe batatolaki na oyo nyonso nzambe asalelaki bango na 2022 kasi mpona kosukisa na ba 5 heures yoka célébration oyo. Le 4 janvier 2023 na église centenaire ya protestant, prophète Francis Ngawala asangisaki basali na nzambe nyonso mpona mabondeli ya mboka bolandai. Prophète Francis Ngawala asangisaki bana na nzambe nyonso ya ngumba mokonzi Kinshasa na milulu minene oyo babengi atmosphère du ciel na mama na likambo oyo esalaka bato bafanda na mboka na ntina na yango bateyi bazalaki ebele lokola archevêque Diama Kalonji, évêque Ejiba ya Mapia, Dr Silas Makangu, pasteur Florent Kato pe basani na nzambe ebele. Évêque Ejiba alobi boye. Bon, mokolo ya lelo activité ezali mpona kosambela mpona mboka, mais tango toza kosambela mpona mboka esengeli biso toza l'édifier. C'est ainsi ba aligné basali ya nzambe ba oyo baza kusala ba déclaration. Tu vois, Bible et lobby, dans la parole on crée. Et donc, quand on déclare Nde Makambo Koya, Nde Makambo Kosalema, voilà ce que, comme l'idée principale, bénir le pays parce que notre bonheur en dépend. Bana na nzambe le 4 janvier eza date historique pour mboka na biso. Na yango prophète Francis Ngawala atiki yango eleka pamba te kasi eleka na mabondeli pe masakoli. Boyende ezalaka pona mboka ekende liboso. Traversée 2023 na église Saint-Précieux, date de Jean Bosco Kindomba azalaki wana bolanda nini elekaki kuna. Samedi 31 décembre, ezalaki ya koyinda na ba église nyonso. Awa, toza na église sans précieux ya pasteur Jean Bosco Kindomba, oyo ezwami na sima ya commune ya Kalamu, kuna, traversée 2023 esalamaki kitoko makasi. Kobondela pona bokatisi pe mabina ezalaki somo. Kasi, papa ateyaki na butu yango. Na tono ndengo zabo na kamati moto na tina sabilamba na yo. Okotelema tout droit. Yo za tout droit po moto ezate. Bakote ya yo te bakoloba na yo te bakamati kaka moto batomboli elamba na yo bakotisi na ciel. Oko changer position. Yo moko. Mais ndeni no tika la kaka na place moko po moto wana ezate. Ekufa. Ba boma moto wana. Dès qu'on lingi kolo bakitisi yo. Dès qu'on lingi kolo bablobi, ce n'est pas toi. Dès qu'on lingi kosa balobi, c'est toi tu peux pas le faire. Mais si c'est pas moi, c'est qui? Tangelanga kombo ya mutu mususu aparnga oya koki kosala yango. Prophète moko na Bible alingi atumbaka ba Philistin. Akamati ba renard. Asangisi bango mikila ache moto. Alobaki na bango te bozikisa. Moto. Yoza mali. Tu es amorphe. Ozobengango sagesse. Moi je suis modéré. Tu n'es pas modéré, tu es modélé. Mais Zaché, bien aimé, le désir est tellement grand. De là où il était. Seulement qu'il faut comprendre qu'il y a des obstacles. Mais qu'est-ce qui peut arrêter quelqu'un qui a un désir dans son cœur? Ndeko na ngai kaka ndenge nzamba abatelaki biso na 2022 mobimba nalala na ndako mpona zwa 0 ekosimba te. Pour réveillon 2023 ezalaki kitoko na date di Jean Bosco Kindomba. Vendredi le 30 décembre ezalaki bongo traversée 2023 na église ya Mangembo Betsperet Chiko Mukindi azalaki kuna.
Mangembo Bet Peret na mokambi na yango la fille du prophète Blandine Teka bazalaki na milulu minene ya traversée 2023. Kasi ya bango ezalaki le 30 décembre na etindia ya tata. Batu bazalaki ebele louange pe adoration ya somo. La fille du prophète alobi boye. Le 30 décembre, le 30 décembre, d'habitude ezalaka le 31. Mais biso tosengaki pa papa, si c'est possible, totia le 30. Pourquoi? Parce que tous les voisins à Bisso, papa, pasteur Crispin Toto, à l'église, à sa voisin à Bisso. Alors, surtout le bas qui tocha les 30, tolenga qui to kutana. Koto toche ba bafle, kote kuna che ba bafle, ça mala monté, pour tozo sale la ganza mémoire. C'est pourquoi la lobaki, na sera qui na papa, le quoi toya qui ko kutaye, Bisso, toza bana, tozo ngasima. To solo la qui na papa, Bisso toko ko cha les 30, to tikele les 31, pour to tout anate. En tout cas, gloire au Seigneur. Ce que nous avons le 30 décembre, basé la élargissement, récupération de bonnes choses de la part de l'Éternel. Ce qui nous a convoqué par la présence, mais nous avons toujours donc, l'eau les a ouvertes. Na libamboli ya papa na biso alors ba oyo nyonso ba yena poko na lelo pe ba o baza koya ba ko pambolama nzamba bongisi makamala mpona tsana na ba pona ba fête ya Sukambula la fille du prophète a présenté ba mère venaye na batu ebele. En tout cas premièrement d'abord nalingi na présenter ba venange pa ya papa nanga Espérance Makadi esika zali na maman Gina et toute la famille. Vraiment na lobby bonne année de bonnes choses à vous. Et puis na lobby na ba pasteur nyonso ya communauté ezali abanda les alaba o bazali na ba église annexe. En tout cas na souhaité bango bonne année mbula malamu 2023 de bonnes choses. Nzambe asala biso nyonso bolamu na sena ngolu na ye. Butu ya bokati simbula na Mangembo Bet Peret ezalaki somo po kuna mutu alalaki te kasi losambo nde losambo. Merci na confiance au bozo continue ko sala biso pour na Rolanda magazine chrétienne na Lingala. Tozara na juste pour na ko pesa bino ba information au Italie ba église pe ba activité news tout ya bana na Nzambe. Janvier 2023 oyo tozana bino et puis tozo continuer na 2023 au pour na ko talisa bino nini oyo malonga bana na Nzambe baza ko sala pour na tina na biso. Alors to pesi bino mbote bisika ba saison mi bino et puis to lobi à la prochaine.